ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Les abonnés de ABC One na Pessimino Bambote et Sikanyo Sobozali. Bonjour, bonsoir, merveille, joyeux Noël. Qu'est-ce qu'on va dire encore? En tout cas, nous vous souhaitons que tout le meilleur du monde, surtout dans la période de Toza, na fièvre et à la festivité. En tout cas, nous vous disons un grand merci. Merci d'avoir choisi ABC One. Merci pour la confiance na bino bopé sakabiso. De plus en plus bozo komebele, de plus en plus to bolingo na biso ezoko la, de plus en plus ba vidéo ya ABC One ezoko na ba téléphone nyonso. En tout cas, toza vraiment na esengo ya oyeba ke boza ebele o bozo linga biso. Serafit Mayandou la grande taille. Apesi bino lisusu mbote pe merci mingi na choix au beau porta surie. Mbote pe merci lisusu na maman Chantal aya au maman. Malgré la grippe, nous sommes là. J'espère que bo limbi savoie nanga. Moi moukié, je m'excuse. Naza vraiment grippé na maladie, naza vraiment frappé plutôt na grippe oyo ezo tungisa Kinshasa mobimba à l'heure actuelle. Mbote mingi na papa osé, on est là, merci pour la confiance, merci pour le soutien. Toza wana, tozo sala musala comme il se doit. Na pesi lisusu, merci beaucoup. Na Christian Luko qui poto na poto, mon vieux propre Christian Luko qui poto na poto de partout tu es mon vieux. En tout cas, yamba bambo tenanga parce que naebi ke yo ou boujara moi trop, je ne sais pas te situer, mais naebi koza toujours dans les airs. En tout cas, na pesi yombo te belé Christian Luko qui poto na poto. Merci également na Didier Diki Lukachunga DDK de moi. Na pesi yo bambo te belé parce que nazaka ne sengo ya oyeba que boza ebele pona kolanda biso awa na kati ya ABC One. Alors lelo na ina likambuka kamoko et ningisi Kinshasa mukile tourner Kinshasa bouger batunyo soboye bateto kende wapi to kima wapi na yena moi ba réponse na ba question na bino na lobi teke o nga na oloba eza vrai mais o nga na oloba eza cohérent. C'est-à-dire, eza na cohérence, eza na enchaînement moko logique d'idées, binonde boyeba, oh Séraphite alobito salela, toto salela ti. Maman Marie-Pierrette, merci mini parce que yo, ba commentaire nous alaka toujours les bienvenus chaque fois au posta ka ba commentaire na yo, au commentaire ka ba vidéo tozwaka quelque chose à kobakisa. Likola o to salaka déjà. Alors ko zapete kokende no musika te o moni na titre wana yango zoyoka awa parce que Kinshasa eza ya koningana, Kinshasa eza ya koningana, biso nyoso toza ya koningana. Pourquoi? Parce que loko moko mabe côté biso na mboka e uti wapi e bandi ndenge nini zala branché ensemble to solo la yango. Avant wana je m'excuse na epsa kibino ke naza vraiment grippé. Alors avant wana to lobela likambo moko capital to lobela na actualité na biso liboso e bandi na mbula. Bon to yebite to yebi ke na décembre mbula ezaka penza makasite mais décembre o exclusivité 2021 mbula na Kinshasa ezo silati. Bon on est mbula ezo silati. Kinshasa inondé, Kinshasa salité, hôtel au Kolowapi. Même ba quartier to benga ba quartier UP de la ville, ba quartier to yebaka ke ba quartier à soins. Et si ka ba député national ba kenda kosulula. Oyo inondation. Ba Kinshasa ba moni loko olobate, ba lobika ka merci na gouverneur na biso de la ville Gentili Ngobila. Pona musala kitoko ozo sala. Gentili Ngobila merci pour zo permettre biso atato ke na biso salle de sport te. Du moins chaque jour aux occasions qu'on sauter parce que Kinshasa les qui salité. Ba kisa ba bi ba ofinga sauter ba critiquer sauter ba pesi kaka Gentili Ngobila merci pona musala kitoko ne o sokola te yeba ke na Kinshasa soko bimi ma ekozwa yo kaka partout ozali. Alors bana Kinshasa ba pesi merci na proposer bino vidéo oyo total ngo ensemble ngana bino to kutana lisusu. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television.
dindaka Selema mutu ba dindaka. Non 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 non. Ozala triomphal. Non, moi combien de mètres? Obi 7 mètres 83 et soutenir na tolo. Oui, donc il te dit ni musika te pa di pepe pembeni. Donc il n'a pas une initiative au Châtillon mobile au Zui à Rodindaka Boé. Moyen. C'est le remoro ya bien. Donc toi Dindaka Boé pour toi la Xabokasi ya mboka na biso. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Bouti kolanda bana mboka mwana mboka mbenga lobi ma ekomeli etina tolo alors amoni moi été apesi kaka merci na Gentini Ngobila pour la musala kitoko. Deuxième dossier actualité est ya République démocratique du Congo. Mon colonie ni est ya République démocratique du Congo et kozwa kimia. Mon colonie bande kona biso ya est ba kovanda pe ba osepela. Ba mona ke toza pe na ba droit bazo continuer ko boma bato. Alors ça énerve ezo pe sakanda na bande ko bazo ba ke état de siège eza réussite. Moi je me dis de quelle réussite s'agit-il? Parce que bazo continue ko kufa. Toko lobaka que état de siège simbi na République démocratique du Congo jour ata mutu moko lisusu te okufa na masasi. Jour ata mutu moko lisusu te bako bomaye parce que ceux qui meurent ce sont de gens et ça fait très mal. Et ça la biso pasi te proposer qui ba piste de solution, ba piste de sortie na crise au bandimité. Kaka état de siège au IDPS betela biso maboko comme si ba kopesa biso cadeau alors que nous étions dans nos droits d'être sécurisés, de vivre paisiblement dans notre pays. Kaka likambouana état de siège lelo bato bazo kufa. Nazo proposer bino deuxième image na bokasité ya Fally Matoko, le plus beau réalisateur de la ville. Nazo proposer bino deuxième image bino boyoka ba rebelle ndenge bazo témoigner, ndenge bazo kangana, ndenge ba bomi mutu ba katie mutu ba otambola nango e bongo ngana bino siko to zonga to solo la likambo na lobi eningisi Kinshasa eningisi monde entier. C'est parti. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Manda uzunga ngana soda RDPC za rebel yako deko preza Oyo mutu oyo nana yaki na ye biso moko ngana nunga moko Estra Mikael na komaki na ye wana na biro burgomestre okangaki ye wapi na kangaki na sayo na bumi mutu abomi mutu boy okutaki na endisi nini lakisaki ke ye abomi mutu nakutaki na mbeli na mutu ya mutu boy nzoto ezate donc ya simbi kaka mutu ya mutu boy na mbeli nde yo kangi kangie toke alakisi esika mutu wana babombi ale nde yango wana tokangi mbala moko bango mesatu yeka bande olakisa baningane nde tokangisi ye bien tokomi na bureau bourgmestre wana Mateso Bolo no major a bataillon 5e bataillon ya sayo ya IRDPC barko deko jina batu ile yote iko nda karne yango benye konafanya fujo ile hapana yeye peke biko mingi. ABC One Television. ABC One Television. One Television. Troisième chose, d'ailleurs, actualité na biso ya lelo boko limbisa ndenge naza ko préserver mon okonanga parce que je suis en train de tousser naza vraiment grippé na façon moko bokonzimate. Kinshasa fidèles abonnés de ABC One eza ya koningana. Kinshasa eza ya koningana. Il n'y a pas une maison eza na lupango moko te. Eza na ndaku moko te o boko yoka ke grippe ezati. Grippe moko impossible. Grippe wana eza caractérisé na ba courbature. C'est-à-dire nzoto nyonso pasi yokasa mutu mo ba beti yokanza mutu moko otamboli ba long trajet nzoka nde lokoti. Ba symptômes na musu eza rhume na kosu ya makasi. Je vous dis à l'heure actuelle, bon remarquez même na ndenge na nga nazo transpirer moi mukie bo limbisa parce que eza be fait à grippe. Donc grippe wana ezo pe sa fièvre ezo silati. Il faut tamboli otoki, osali mo mouvement mukie otoki. Kinshasa mobimba eza terrassé na grippe wana. Na banda ku nyonso grippe wana. Ba hôpital ekomi ya kotonda. Le comble c'est que grippe ango ekomi kobeta na bana.
Je vous dis ce que je moi na mukie okoyo que la moi na ma bana bazo comme déshydraté, bana bazo si la makila, bana bazo comme faible, to yebite grippe wana ezo uta wapi. Mais bande kopeka na Kinshasa ba yeko ça la deuxième remarque. À chaque fois que ba annoncaka, oh vague à corona est Kinshasa za ka terrasser na grippe. To uta ki na ba chikungunya awa. Mais Tozanango, c'est encore plus sauvage et plus meurtrière que les chikungunya. Parce que ils ont cassé grippe. Pourquoi à chaque fois baza ko annoncer autant de vagues, au 40e vague à corona, 1e vague à corona, toyo kakaka grippe et ningisi Kinshasa ba fièvre et commis. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant à Kinshasa? Batuba komi kobanga. Pourquoi? Parce que grippe oyo, ils ont pesa ba signe nyonso ya coronavirus. Donc, ceux qui ont la grippe oyo, aucun hôpital oyo ba traite kabaka ya corona, yeba ke ba kozwa yo ba kochayo en quarantaine. Je parle comme ça en connaissance des causes. Ngai na uti kobela grippe wana ya makasi d'ailleurs na lobateke na uti kobela. Nazobe la grippe wana parce que à peine nde na kokyo bandape ko tambola, je ne suis pas encore assez rétabli. Mais pour comprendre que grippe wana eza na ba symptômes nyonso ya corona. Alors qu'est-ce qui se passe? Sur aucun na ba hôpitaux ya minene ba remarquer yo pesi déjà ba signe nyonso ya corona avant même ba salo test ba ko chao déjà mupandi na sens que oza déjà kamoko suspect pour na corona. Et là aussi comme on sala bande ko bakomi a na kitisa soki mutu aza na grippe wana olia kendo hôpital a munene a kendo hôpital a munene te parce que azo yebake bakoyi ko kanga kuna na corona. Alors to komi terrassé Kinshasa batu bakomi ko banga pe grippe ango ezo yoka kisi ya mundele te. Ezo yoka kisi ya mundele te. Analgène o bande ko babengaka dipyrone. Oto yebi ke zara makasi pour na fièvre. Ezo simba na grippe wana te. Okoyi kozwa yango une fois transpirer tant ka mutoki wana kiti. Fièvre mususu emati. Alors bande ko mususu ba yebisi biso non eza corona. To uti kolanda docteur Muyembe awa na tongo abina biso que eloko esala ke baka ya corona est comme plus grave, plus contagieux eza que bande ko bazo bomba maladie na ndaku, c'est-à-dire une fois mutazana azana corona abombi azolo ba o eza grippe. Alors tant azo va na ngona ndaku ezo contaminer bandeko. Mais biso to tuni. Est-ce que réellement eza corona to eza ka grippe biso to benga ka grippe saisonnière? Parce que bandi na ngo lelo te na Kinshasa, s'il faut le dire, eza ka na période ba décembre boye batu baninga na kaka. Banda ko ningana so raté bino décembre et kendara généralement janvier mingi janvier, c'est-à-dire ba grippe ezalaka ba benga ngo grippe moko saisonnière na kala bakoko na biso bazali ko benga ngo maladie ya suka mbula to ya ebandeli ya mbula, c'est-à-dire soki bo lekisi ane mobimba tan bo koma na suka boza terrassé to bela na biso yango pe na ba neo lekaki. Mais pourquoi autant d'agitation dans la population? Parce que la grippe saisonnière en est coïncider dans la 4e vague de corona où balobi qui est variante ya delta plus virulente que les précédentes et zali. Donc variante ya corona où ya makasi wana et continue na ba pays Afrique et bandaki na Inde mais na minute et continue na ba pays Afrique biso pe balobi paraît que si et kotaki. Alors yango esali ke batu ba koma agiter na modèle oyo na bopito bazo bakisa kaka baka ya corona na décembre na octobre plutôt novembre tozaki moins bien. Année passée pe tozaki moins bien parce que na semaine to banoza na moyenne il y a 100 cas ya ba contaminé ya COVID-19 mais lelo to komi par jour 1000 cas. Baka ezo bota na République démocratique du Congo tozo kamo.
est-ce que ezaka bakaya bandeko bazana ba na grippe te ndeti nga nazaki na grippe nanga makasi na boko tanga bakomba bopito minene soki na kendaki na bopito wana balinga bazwanga batinga kaka na kaya ba corona est-ce que ezate lokola grippe ezo beta Kinshasa mubimba ne ba symptômes wana lokola eza similaire na ba symptômes ya corona yango bazo bakisa bakawana na kati ya corona to eza vraiment réellement corona yango ane beti po penza ba congolais et moto zaka na raison ya koloba que corona a ezalaka te pourquoi na façon na biso to vivelaka na bosoto eza na Kinshasa ndenge na tamboli boy pona koma na esika na nga na eko sola na bino fidèles abonnés na niati ba mai na finani na sali boy soki réellement corona ezalaki na Kinshasa mais musubi se ne site aussi là parce que ba condition tozo vivre nango eza précaire bambula o ezo beta boy batu bazo fongola ba dal solo Kinshasa ba fulu Kinshasa ba caniveau bouché na bus to vendre à 4-4-5-5 to finani to kangami na moto to vendre 2-2 na moto a moto e moko 3 boza entassé imaginez ce qu'on moto a moto moko azwa corona na mukonde nga omema 2 personnes bon on paye ça combien 2 personnes on attend ba matana bus ba repé ça combien ba personne on attend ba okena ndaku na église ba repé ça combien. Tant au total à kaba calcul ya ndenge to vivaka nesika to lobaki corona awa ezalakati pourquoi parce que soki ezalaki mais ba nombre bazotanga eza mukie na poto esika ba condition kutu ya makasi ya corona eza réuni bandeko bazokufa ba condition ya santé plutôt eza réuni bandeko bazokufa bongo biso ba condition o to viva ba condition de vie o to zalaka nango ndaku moko chambre salon. Combien de personnes balala kuna oye bate bato ava balala bakoma bambinzo to bakokandeni na kati mais bako finana siko na kati ba ka so mutu moko aza na corona combien de personnes ba ozwa ndako mubimba lupango moko 18 portes lupango moko 16 portes toilette moko douche moko siko imaginer corona continue lupango wana pour ça tobi 18 portes tu sais que 18 papa 18 maman basali combien 36 ans au Barça bana. Dans le pan mort comme la 60 personnes 50 personnes ko corona ko ta le pan wana bato ba vivre ndeni ndo moniteur to ça ka ba analyse fidèles abonnés to lo baraka maladie o awa e komati soke koma e koma ki biente et comment qui pena corona solo te c'est que moi ba séquelle kam te comme poso que za ki corona total ke bomi na Europe kuna mais biso na République démocratique du Congo a to kufa alors tozo ka moi ba pourquoi tant ka grippe yé ba ka ya corona ezo mata siko question na biso makasi eza confusion eza na biso population mtoza ignorant to confusion eza na ba personnel soignant c'est-à-dire bangonde mto ba sa confusion so muta présenter ba symptômes nyonso ya grippe ba confondre yango na corona to biso nde mto wana corona to kanisa ngo ke eza grippe qui a raison qui a tort na état o na expliquer bino crainte ya population n'expliquer bino comment population azo réfléchir pour aller na conclusion que ezaka ka grippe ba yebisi biso ke ba grippe oyo eza grippe mo saisonnière d'ailleurs bande ko moto solo na bango bazana Mauritanie bande ko msu bazana na Alger ba beteli biso pe masolo ba bi bango pe kuna ba grippe wana ezali mais eza corona te c'est-à-dire au coroza na grippe wana so basali au test à corona et ko bimanango négatif mais biso awa siko soko présenter des ba symptômes wana nyonso ya grippe est-ce qu'un hôpital wana o bazo traiter bato ya corona ba rozana courage o biso ke yo za corona te yango wana nde problème donc population na biso eza na confiance ya l'équipe wana ezo ya riposte contre corona te c'est-à-dire tellement déjà to monaki ndenge to ba likamba corona oyo ezaki ba jeu belé na kati c'est-à-dire quoi to yokaka o mutu boyaza na corona après un moment mutu on so abimité na zaki na corona te o bakene ko somba ebemba famille mo ba bibondi makende ko na bino kufa na corona tellement buzobe salama mingi autour wana communication en matière à corona et ça là que population tilelo tonzimaka yango te toyoki lisusu awa na ba rapport ya Cour des comptes mbongo FMI etindela biso pona ko
se protéger pour la campagne contre Covid-19. Bon, on a babi ezana mais gestion moko ba gérer bon on a ma bé cours de compte et se plaindre. Néo moni biso to lo ke non coroner za la té et comme copa ba ya ba autorité pour ba lire un bon ya ba organismes internationaux. Est-ce que population a ça raison té ya ko raisonner boy? Ce que tali au moins que population a ça raison donc corona et comme cop yango moni bat bakomi ata sali fièvre na ye mieux vaut apotana na fièvre na ye na ndaku mieux vaut apotana na kosu na ndaku po boyi na ya koma kuna o za na problème ya corona yango moni ezo sala pasi boye na Kinshasa ni ngani batu bazo bela me batu bazana ndaku batu miso ata na dispensaire à coin alingi ko kende te po ba okanga ye na corona batu nyoso bazana ba grippe pe ba grippe yango bazo lobela ngo te. C'est ça les problèmes avec nous. Ministère de la Santé, na bamboka mususu oto yebi ezalaka une fois que pesi boye. Ba campagne ba moko fo e banda. Ba yebisa batu comment se contenir, comment se préserver pour grippe wana ezote. Ou soit ce que qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir. Mais jusque là rien. Bango ba ozwaka ba ka grippe wana ezokotaka na kati ya corona to yebite population mutaza na ignorance to personnel soignant de mutu eza na ba magui nde omoni biso wana biso wana lokwa to yaka na ba conseil to yepe na conseil grippe oyo eza très contagieuse grippe oyo eza sauvage ezosala mabe alors na période oyo il faut qu'on a habitude ya komela mai mais comme la mai ya pio penza mai ya pio mingité parce que mai ya pio yango mutu eza ko favoriser kosu rhume et ensuite grippe et kola makasi zala na bizali ya komela mai ezala normal zala na bizali ya komela tisane ceux qui na bi tisane bande ko be bazoye bate tisane eza na ba solution na biso moi bulukutu en français kote zaranine mélisse voilà mélisse moi bulukutu otokisi sinda citronnelle na français otokisi omeli ozimo makasa lumba otokisi omeli ça l'effort aux alara nango na thermos soko za ba fièvre et en nyos après 2 heures du temps omeli moi tisane na yo moi ni neza moto bongo ezosunga tozaka suna pratique na biso mo traditionnel o to bengaka kyoko c'est-à-dire ozui ba makasa nyoso solo avocat manga bamsu bazwakana ya safu lumba otokisi yango etoki penza ebimisi couleur nango alors okokota nde tokotaka ochango na so to na bassin moko o sali neti ovandi na kati bafiniki yo mwa couverture to drap mupepe kota te kaka yo moko na vapeur wana alors vapeur wana tango ekobeta yo otoki nde okomona ke grippe wana ezokende parce que biso to saleli yango to yokopesa bino conseil soki olandi traitement traditionnel moderne ozwa solution penza makasi te parce que grippe ango mingi eza so basali yo test à malaria ezala négatif so basali yo typhoïde wana typhoïde toza malaria toza na infection na makila te mais okosutuka moto ezokita te alors favoriser pe moi traitement traditionnel mingi éviter ma ya pio na période oyo éviter ko umela na moi libanda éviter ko kangama na batu na nzoto éviter sala makasi melaka moi mai na o ya moto salela ba méthode na biso traditionnelle ba bipe il faut ko éviter ko lia viande rouge c'est-à-dire bandeko balingaka misuni na période où il faut faire très attention ko lia misuni pamba te eza mabe soki ko lia loba ba volaille musuni ba volaille c'est-à-dire bandeke soso libata pigeon wana nde peut-être moi ça va mais soki ozo continuer ko lia ba misuni oza ko s'exposer bato balingaka kanga fo bière za malile za bien tapé il faut faire très attention soko oza ko exposer na tabac tumbaku et tout ne ba jeune so Kinshasa ba koma tumbaku yeba koza ko s'exposer na grippe wana lobi grippe ane ko ikozo ba ke baksa okuna na ba ka ya corona wana koza faute na bisote alors faut faire très attention na période o ne karatolobaka ko bomba vidéo oti
partager en gros ensemble tous une solution pour que grippe ait quitté biso to rappeler bino que eza grippe moko saisonnière mais est un peu plus sauvage to yebite pourquoi parce que et comme il peut contagion payer ma casse pour ba grippe on peut bosso ezala na mais si quoi comme ne ko panza ma casse pour Kinshasa salité leki mon pepe to respirer eza tellement pollué que ba maladie ezo botama alors bongi sa place na yo pesa ka bana mai mingi ba melaka mwana soki paza na grippe pesa e ba tisane et ko sala bien ko mélanger mélanger te ndenge to yoki bande comme sou bazo mélanger na ba Vicks moko boy eza très nuisible ko mélanger tisane na yo na ba Vicks te ko mélanger ngona kisa mundele te mais la bulu kutu na yo yango moko soko toksa ki on a sinda mais la kaka bulu kutu na on a sinda ko sangisa biloko na kasi te zaka pe na bizelia komela mwa miel surtout miel pur komela ba miel na biso te ba koma obakisa ba mai na ba mai ya sukali mwa lutu moko miel na tongo lutu moko miel na pokwa eza ko sunga makasi alors mi batela environnement na yo ndenge nga na lobaka to solango na ba commentaire yo posa na ba méthode mususu tia ngo na commentaire bandeko ba Rolanda ba yeba mama Chantal ya na ebike okotia moi commentaire na yo po sunga bandeko bazana expérience makambo te bazo yango vraiment très bien ensemble to se protéger ngana bino to kutani mbala sima bobi ke nga Seraphite Mayandou la grande taille na linga bino mingi tanenge na kotoka fièvre ne mutezo bima mais quand même na ye pona sunga bino po bino boko ya ne to kweli na grippe te Jimmy Boyembe ya bino pe grippe betie mais j'espère que Kalaming était à se rétablir na ye alors to pesi bino mbote sika bozali zwa vidéo oyo partager yango ko partager ka ba vidéo buzo bati o eza vidéo ezo sunga batu ba mi batela alors ko bomba ngo pona yo moko te yo za muta diaspora za bande ko bana Kinshasa tindela bango po ba yeba ndenge ni ba kosala po ba mi batela contre grippe auto bengi saisonnière to kutani mbala sima bozalaka toujours fidèle ne bo message ko za fidèle na ABC1 s'abonner mo côté s'abonner na famille activer cloche de notification na yo po vidéo soke koti yo yebaka yango tozana esengo mingi malgré grippe malgré pasi mais tozana esengo yebaka boza ebele ya kolanda biso alors te souhaiter bino encore une fois de plus meilleurs vœux que du bonheur pour vous ABC1 et la bino fort nga pe Seraphite Mayandou la grande taille na la bino fort na pesi bino bisous esika bozali ciao ciao. ABC1 Television. ABC1 Television.